likambo bino bobia mutakala nani atikala mutakala te na mukili exemple comment likambo muninga nga na dotambola nango comme c'est ça likambo nanga oya nga moko na yela na mukili nazokoka te na fia ngo na tie pembeni na zwi makambo bato etalinga ite na comme sango sija makambo nanga comme singande naza mo santu to bango nde basa batabi yoma oui bande on appelle bino mbote Zabino Boyebi, Pasteur John, autrement dit Toli a pété. Awa tous la chaîne Nabiso ya BTV3 au Boyebi. Vraiment, oisa année Sika 2020. Bande tika comme que nous compte tina 2021. Problème mes amis. D'ailleurs, namoni bato ebele bazobima na basije bato misusu na maboko na makolo na mutu na munoko na mukongo. Comme si les Cambo et Sika Namukili, peuple c'est bon le en plein, le Rogoye, pour Bamon le Yangonde et dominer à Makamonios. Exemple. Comment les Camoninga dans le temps comme c'est ça les Camonanga? Oh Yanga Mogona Ela Namukili Nazoko Kate, Nafiamona Chepembeni, Nazima Kambabato et Talinga était comme ça, si jamais Kamunanga comme Singande, Nazamo Santu to Bangonde Basabatabioma. Exemple. Likambo bino bobia mutakala nani atikala mutakala te na mukili nazo zonga pe nazoluba est-ce que lokola batu ba priaka mingi batiaka zemi na bilamba na tout ça comprendre en plus mutakala ninyo yoko mona ngwe komi lokwa likambo somo to eza mitakala lekiba mitakala nyoso na mitakala biso so totala tala ba porno bon ba lukela ngombo est-ce que mitakala wana échange to soko tali mutakala wana et la musoka ba poser en zoto pokoma na posa mais yango te kolongo ya bango komi ya yo mais peut-être so comprendre na zoluba landenga bien chaka dika mona place o exemple mukili ko sala makamuto lokola bato bakenda ko senga mapa auto oyebi na remarquer ba mama mapa tango ba texte na mapa ba mona ande makam mapa ngi sauta na boulangerie basala kangona grand moko to munene moko muna imoko taille moko à moins que ndenge to sala kaka mais au moins na mutalo koso soka so mama papa si 200 ora soka lipa moko bakangele na sachet ko ponaka mapa ko tombola ko ndire ba milanga masanga na kati ba casier pi tia ko pona oh yende ya bien munene moko lo koso komiso ko mala ko ni moko na kibaninga na munene ndenge to komina mukidi makabeza bokum si makambu nyonso kaka danger po nini lokwa ba yebana na muta sambela kate kaka ngai pendeli kambo epengwisinga yo sambela liboso yo église ni okenda ngali kama mutakala pasteur epengwisinga ngali kama mondimo epengwisinga yo kenda église yo o sambela kana muteme makambo yo komisa okali kambo ya na je biso makambo otala yo kanga bien yeba oyeli nini mukiro eza challenge ah on a kwata mukiri mobimba toza libanda lokwa na kasho conseil na so pesa ah toza wa yungana exemple secret ya vie ezani secret ya vie eza kotanga eza pe kotanga te secret ya vie eza ko luka pe ko luka te secret nyonso eza na balance exemple comment moi na oya botami na libumu nano ameli ata mabela mama te kaka depuis na libumu morne moi na soki balongole bango bakendo kunda basali autopsie bapanze libumu bakokuta boboto leka mingi te pona na melaki mabele te nde malamu eneka eturo okuta ka ndamba nye ndamba mabele c'est que na vie faut manquer balance soit ce que les qui mingi eza bien mais ceux mingi peut couper ça batu mort subite la question na lo bani on peut faire quoi au moins on peut pas travailler docteur bani il y a le col le qui mingi tambola makolo pour appeler courage donc on a pas mbongo mingi dimanche passer la marche marche de santé asi même mulanya mai ba beti matur ko banda matete ti kinga san mais yonanga to mesana makolo banda kale ko sanga dimanche na ko sapenda marche chaque jour na zana kata marche même makolo ngana tambola on ne te peut ce conseil to se compléter ka pour makolo ngana beta ba ko fungwa le retour 6 fois ya Europe makolo ngana tambola mais jamais moteur me beta na ko lianga ba passion mutatamboli mingi sala te ba
40 km à pied mais keno tena pourquoi maman na dikeba ko na kwanga kotonda mokali kumupasa soko sana tondi njoke estomé soko ko lekebilo ko tepa ezangi soupe comme kaka ba chomo teme calé on ezoko ça na tondi nalali bien koyeba awa tala nazo pesa périmètre linga nzambe confiance na yo moko tika bilela au 2020 difficulté monsieur ya pepe c'est biso courage la zone ça chaque fois keba lisu muni yo betanga libaku au moment ngana bi makamuna etenga pe nazana oyanga kolinga nzambe eza ko beteko la sakaba tuntenga te première église motema na yo kosambela nzambe na profiter ayebi yo tina sang linga nzambe poko talola et puis kosambela nzambe po bakaka nzambe azali okeloko so la mukina tongo déjà talika ndingo la mukati ba ninga ba lika on nyonso me bazo kufa so tali conjoncture la vie okute na ngona ba difficulté mais nzambe bazo peso pe mati lelo eza étrange donc nanga tala mabe oyo sala mais nzambe tika au saint sauf ba to ebele ba lobela mabe ba ndeko kufa po ba beta tolo mais nzambe batela yo mais so tali oza mo santu to kende église té tous les corps au sala ka quelque chose comme bon pour que nous tient na makamba mabe nzambe tika ko ka temps yo kutu ndoso sala nzambe mabe par rapport à nzambe azo sala mabe mais malam pour yo zawana santé normale ba tout ba kende église bazo bela yo banda ko la ti le lobi o ebinde ba côté hospitalité so docteur attaque ngena mala raison c'est la jonction mai o ko sa docteur na soya o ke o so mande kwanga ba mo na poko tali wana so le docteur so mais yo ya na jonction mai na soya docteur pourquoi ti le docteur là faut eba vie comment muto so bela maladie ça tout na docteur c'est dit que c'est ba camarade abiki nzamba yebi yo conseil na so pesa inyo botika kozala na mabia baninga biso to kansaka so to za na Afrique tellement pas c'est l'équipe to za na mutema mabe nzoko mutema mabe za tini ba mboko to kanisaka te biso to kansaka so comme na mboka mindele pays développé mutema mabe sili nzoko nde kuna libulu ya mutema mabe eni ya suka te na batu koinana zuwa jalousie boyebana te bokute na mboka mo père mo za na union attaque biso to za ba africain to kuteni to za muki to za na communauté motema mabe mundele oyo ayebi likambo te mboka na bango kolongwa te okomisi epire mutu boutana na Afrique oyo bokutana ene ape na suki bokofandela pays kuna tozoyina bango bachange pays echange bino moko nano bato boza kuna boza muke bozanga union koma bokomipesa natosona oloba nini mboko bino boza place boza muke oyo bolingana ene mais mpo na kopesa solution na mboka na musika kongo wana fe ezala boye ose bosanga tekateka mais bino mpe en tout cas mokili ndeko nanga non te offre mukilo na ebité comme nzambo to tondisa na munoko na mitema to société ekoyebana yango moninga na koma na pesa confiance na muto ya zanganga to na bike nganga tango ko changer ko ma bien ke na tambola na bino batoyo bozoya kana munoko na kombo nzambe na mitema bozama tumabe kombele bato bazo bima lokola batei bazo bisa ba verser bible mais bato bazo tinda batira baninga ba poison boyamba ete moni pasteur wana bobenga na ye yazo nga changa kali koma ye musali nzambo zo mona bato soka tsali makampona makama nzambe kende biso soke kanda oyo soki ayawa akubotela biso bandini muto akubotela bandini par rapport à quoi tozo mona bango ba nomé muninga akoma wote yaza na onction lokuta ngana za na fonction oyebi ngana mona ba bare sona te jamais baro pemena bara pemena ba se prendre kaka mais masangani ozoteka mikolo ezosala ya oka ba conseil ba pesa na somba oyo mais biso ba te église likunya ay ko check disika pembeni nanga na comprendre te yo za na posa église vimba to za na posa nde mateo ko te to bongo le mitema ba kota ngolola na kontina karité na bika suka lelo ba te ya kisasa so kuta na ye fa pile ba ninga nyonso ba collaborateur ba bandane na passe bazaka na sima yembo so ko talie matene na sana ta ngande tamba mona kingali boso ngande kaka collaborateur ba bandane so ko talie lo kwa ntsongi ozo mona collaborateur telemi on direct mbokolo donc yoga penda na lobelo mabete ozo mona muta telemi on direct ki azaki mupepo on dira katana donc ozo ndi haleluya moko amefo ame penda senti ke muto obi ame oya yo senti ko kata motema mais en tout cas tika
collaborateur ba bandana mutu na ye makum ko banga ye makasi ko le to bote ba ko pesa respecter na sang mais ko bote la place ko le mukilité tikala mutu aux une des grâces ya ko gérer ba ninga mais ko manipuler esprit na bango te et lo kana comme bien l'église na bino ba to comme si l'église le roi royaume ce qui ngate héritier junior yango mo l'église atoza na grâce na yo po batala yo ah yete zelana bo étouffer baninga soki nzambe te o apesa ka likabo ndele lotin ndonanga place ça quand mutema soko za na nzambe na vrai ko justifier pas batute ba ko pesa faute tika kende ka nzambe so memelo na suka ekobeta bombe oyo nzambe alobi ekokisamaka ngana ndinango vrai ata bakangi ba porte na a akobimisa na b yenda salamu kinde plan na ye kolonda ko ebi ndaku na ya kola nango ata komi aveugle libanda lopango bako simbe bala tsenzela mena kata ndako boko bake mutu akosi atalaka po yeba shema ndako na mutu ata komi aveugle kobunga ta koma bino bato nzamba salisika beko pesa nzambe plan loko yende bi en tout cas na okama eza ko bato batanga mingi bamona ko nzamba sala mukili mabe ba corriger nzambe ebi kendenga saki banzeto mabe faki nzeto ya panti boy pourquoi ça mi boy so ça ko tamba ba mena mapapute il faut s'en na bakay no ka beki bino bato ko pesa nzambe na zia so ba vérité bino bato ko corriger nzambe pour botangi trop na bino ba passer bo umeli na nzambe na ebite na bibongo te na bino ba passer bo mona kola nzambe yo ka bino ko leka baninga so moni likamuse bimisika boboya kango eza nzambe te biso ka to mena nzamba sala bote non nzambe ya mystique akobi misa muto atindi na nzela na ebo yeba te na bango chaque fois côté mususu bala ini nyama o ekila bakolia ete po epekisama mais na kuzu ebisi pierre boma lia siko bino bato boyeba nzambe kala so bokuti pierre azola nyama na o epekisama bokolo bani pierre apengi na nzela ya nzambe on nzela nzambe binini boma lia on ngana lobi bien muto mona fo azate net papa sa John aya sans verset batelemelela ah ça fantiré comédien lelo bino moko boko motela ngona ko bata monde botosi na tilibino te base cela bilo akito atoko meka te mo détecter que cela côté de pisse mageto ko tshana muno côté suka conseil na pesi vi nda ozala nani na ibakate obima na ndenge na yo obebi so bebi sate ndongo zi révélation na ebité église union c'est ça na mukili na jijakate mission kimbangu musulman catholique protestant nzamba punga église de noir église de réveil kwa orthodoxe na ebité to wana nzambe moko to bozo kanza yango néant tango ko tali felu ko bando beta passer na bino to bokolela pona sata to za rando comprendre comme na lobika oye mukile kenge to yeko kuta adapter ne tibaninga balekaki liboso contrôler be kenge pour éviter ba danger mais ko kotsa makama bitino mutute comme alikuwa sujet na yo oya yo bwaka pembe o tala muna mweki mutakala mwendenga lelia mwendega ya yo ni na yi zo ba chaque et c'est du sumo monisika ya ondele mukile bandeli pepe sa bino leçon zonga giga contrôler ba périmètre ndemonanga zala nazo ba chaque fois 2020 so lingo réussir et konzo bomba ya muke poko bano ya mingi ko kanga maboko te bino bo komisa pelo na mona bato belé ngasa na komi na 30 ans patron hein yo donc ça ma banque balé ko fele yo ta mi secrétaire ngala moni mu secrétaire diminuer ngala be sa ko bela te mokate mu se to ko signer batele ka pembe c'est famille india ba furmi ba silia mu se to ko ta fulu mu se ta zakanya mamiro sakana kote le lusu mu se to ko bima na zambo ndire nyoka ngala moni mukina kimi ka bi nyoka ta mu se ta muturi jotela oui et india pas ko ta challenge sakana mu se ta voyager pour le luka depuis ce tira que ça to ke ba Congo mu se ta tiki 1000 à côté zamba et pas ça li voyage akelu kali pa na pays étranger ko yeba oza mboke se itala donc ça kana o pikwama conseil na pesi yo mwana mukia si ça bazo tinde école na manila tongo batinde ke no banda via avant yo mukolo za na compétent na bana makama mikia soko yo kinga nzamba pambola yo vie ko pesa ngo fotité yo moko nzamba pesi yo maladie courage technique de guerre ngata na banda ko coopérer te yo mi ba fero ngana teka na quartier tabima comme ce n'est pas ba massa chez ça mona makam
Même ma papa on a pesa, na ya bien. Na je on a pesa ma papa bien. Pour kilo mata. La kati, ils sont katali papa na kanai. Na zo beso périmètre, li papa ya koptala. Biso ta va challenger. Dans la teka jante ba sombi $5 aluminium et kokite ba tepembe. Na zuna ke pesango. Pona bisayo. Et bon donc so ko de toto ba ke sainga muibi. So kana yibi na ndako. Toke nganga wana na bandi. Na bino watu bo prière bo so nganga. Segenga. Ko sanga na bino za mabe, na bino watu bo prière bo nganga. Oh, ndokanga. Na boye reverser. Tara, oza challenge. C'est une mukilité kuna biso tabata kwata. Yo so iba fufu na mo ko sa iba kesi ayo ko redete na suka. Yo salango. Ndaka la tembele ite fufu na ngaba chewa. Basani difera. Ona ke iba njoka yanga moko. Ekwelela yo sakana. Na bima perde ko reke nga muhimu tala. Ako biloko ko iba te saki boko iba. Biloko ko iba tonda kate. Okato kimlo ko puko bibili bando donke. Mutakoti te na soka deuxième fois. Na yimi matoko na koto na kwesa ngo pantu ba ngate na zongi na kena tele. Ti evida. Na siko ya yo. Tala, soko le kana challenge te ko ka challenge te. Bibembe ba ke kunda bango mo ba sengi ba kende. Boko ki mukilité. Bilela le londe boya yanyo. Et puis les autres conseil. Bino ba te bele ba ko tsa mukili kaka na koncha ba. Or ba teki bino ba le kana kota ba mapungu. Ole kakota bangungi yoko bima mutu bazo luka okuna yo bima koto na registre d'appel à batu batanga ka hote obima fraudeur ya ngulo koto ça vous comprendre nga très bien bazo mukila kwata bazo selo kote kuna yo koto po batuna yeka ndeko na ba no frère vie yana âge à buzoba âge moko zonga qui est na ville on a contrôle mukomona ba jeune garçon ba fandeli makambo bale loko bango ba jouer comment équipe ezana kisasa te saka na poto zo linga ngole quand même ba jouer bango ba better l'équipe wana ngalo ka Real Poli be na Poli atteint na mona bango ngalo ka Barça Poli non c'est ça mutute et si singa petit ya tarazoba ouais bibi na tara bino penda ngaye vo mena se pena musere que to na mona ke na mir neto kuta na mukem ka to tala ngazo chaka boy ngabita ataka ye mona ataka to saka na vi oh équipe musique Poli na kokokate na kokoli atteint na ndaka Barça pour l'atteint je te beti na to sepera kitan yo oyo yero ngoko kotala makamusu tala ba congolais ba to mema ngona kasho ba zo filmu sa motif Nebino, Yaya, pour la challenge à vite, qui ça c'est indi, partout comme il danger, bateau bateau sale, bateau contre, encore bateau sale à rater. Hein? Auto comprendre te, auto ça finalement c'est qui? Soit on suit mon bon côté na poche, mon qui ça c'est yo. Ma solo mine non diro, nazo ba no frère. Bateau ce qui est na bar, bateau ils se coûtent na bar, comme dans na barman, DJ nan, wana copy na bango. Ba solution ka po bimisa mbongo atiko à l'aise, mais yo ne so que na ko kweya. Soko yo kinga. Hein? Tala Italie basalila badila nana yaki nana na boso ke indi opesa nzambe témoin confiance na pesi yo zalo kwa mwacha ndumba atesta mobile na premier test so bengi ya yake robandaka anko ndumba batika bino ndumba babi ko tel mobile na balance so ka na mbongo toté so bengi ya yo somela masaka mususu aina muninga na ye so bo fani bo mela ataba mela ka biaro ya yo bako saka ngamela ka boya so vous avez 4 on commande 4 bières différentes on va tester pour Chine so vous tout ça réclamer après on continue le deuxième test pour ça maquiller c'est pour que nous ça prête ah mais benga moi na maquiller petit maquillaka c'est là bango balingi beaucoup ça combien 8 wana bakati on m'a rassuré que ah va poche ça koko petit maman on comprend très bien mais en base vie faut tester on peut un grand angle Deko, AG même on a distraction té. Talaka objectif à makabuto kuté na mona vie. Zamba l'exemple na vie a pas si peut sur les sons. Ko bongeza ko simba ba million té. Avec mbonga mukio ko gérer famille comme si bato ba tiambongo na banque pour gérer ki tongo ko leka bango. Pesa ka vitan. Ko ya na concurrence té, ko ya ki yo moko ko zonga yo moko. To koti bato mukili poto za mayele to za ba idée.
Ce qui est simbi, ce qui est simbi, te forcer, te peut être te senga qui oya. Ko condamna ka vie noter quelque chose recoute nango. Confier dans Zambie, bini nga pangola. Boka ngama na BTV3, bo s'abonner massivement. Na pe simbote na ndeko nga cameraman, na kande na sibino. Na pe simbote na BTV3, ndeko nga Pierre Elvis. Na pe spé Mardouché le frère cameraman oyo azoki bilili. Na bo s'abonner massivement na ndeka bino pe na lela bino. Na pe simbote na chérie na nga Blandine, je t'aime parce que ça gros bisous. Sans oublier de qu'on a propre William Anono na Strasbourg, papa na 14 gosses. Na pe simbote na Mimi Aiko na Cape Town. Na pe simbote na Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. Na pe papa na Shaon na Ukraine. Batika yo. Na pe simbote na Onyo Saidi ke na Lingaranga. Bande ko na nga Etienne Semake na Goma. Bande ko na nga Dubai, bobi na Dubai tolela au fort na bi ke bino so Lingaranga. Na za bino. O amoni mbote na ete amona nga mabete mbalasi mo ko na ye. Yamona kanti mbote kwa liboke na tino kwa kifunda mtu mtapo na oya ye. Soke kokiyo ya yo, soke kokiyo te tikala mtu mususu. Soke za mnene dimine mbote wana dimina ngwe kokayo. Mbote sa ya yo. Vraiment na bino botika malamu nzamba pamula ndeto kutani mbalasima numéro na